salle mokote. Kuna na Maroc garde malade à la gâté. Edingwe alaki na 6e étage, matanga nyonso elekaka awa. Donc yemo pe lokola kufi même bemene ye yango naza kosenga na bakonzi ya mboka famille Mombatoza ana commune Matete na quartier ya 64A en tout cas ba rejoindre biso batika biso te ba soutenir biso lokola ye di azalaki mutu kati na batu batika biso te na oyo champion asali na Congo RDC basunga biso matanga Edingwe ezali kaka awa na nunga 64A. Bien, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bien votre sera confiance, la fidélité Rolanda Mbonda, Écolo, magazine d'actualité. Boyebi, République démocratique du Congo, et ça va passer par Mamoro ya Passi, ya Mawa. Les gens, oh, tout le monde ça sous Baoba Mounene, oh, ya Simba Kashi, ya République démocratique du Congo, oh, ya Sala histoire ya Makasi, oh, a marqué ba époque, la génération ndenge, na combat ya Kashi, Mutabo Saniete, Edingwe, Moto, na Ngenge. Lelo azasula bon moité auti kotika biso na Maroc. Mbonda école comme ezali magazine mode d'actualité bozo na so ba chaîne ba télévision ebelé en la carte République démocratique du Congo pe ba bazali bande ya mboka bon na so à travers ba YouTube to memela rabino ba information moko aussi et à temps réel. Mingi basu ba information ka semi bazali ba douti nango. Yango biso to gato kota ba sur le terrain. To so ba information asi to kutana libota na yepo bolanda réellement est-ce qu'il y a Edi azana bon moi est-ce qu'il y a Edi ezaka ndeba balbaki akufi ma kufite. Est-ce qu'il y a Edi réellement à Koufi? Yango, toke nabino inde, toke ndenge ni population, li botana ba couper ça, ça grouper tous enregistrer après pour continuer émission la biso. C'est parti. Voilà, nous tous ko bisabino, tout ça déjà na kati ya Matete. To pas ya famille, ya mukolo na biso Edingwe Moto na Ngenge au Congolais tout ayebi na ba histoire ya ndenge na ndenge. O ya botama za vrai kino vrai Congolais ayebi nyoso o elekana. Vous allez la tingunga pas singunga ma c'est comme la carte frigo test que famille zali tout me ko sona bango te ba comment est-ce que ba programme ezali ko évoluer ndeko ngai bonjour. Bonjour papa. Yo ota la caméra on a se présenter vous avez vraiment na carte famille. Bon ngai bon je me présente au nom de Babenga de Gaulle comme on a de Gaulle. Je suis le second de la famille Baboche Edingwe Babotingai ngam na landi na si. Voilà. Voilà, tout ça c'est papa de Gaulle bon monier azali yenda landi Edingwe Moto na Ngenge o lelo o azasula bon moité donc les allez voir toujours confirmer bino ndenge masolo ezali kotambu sama bon tokiti a to meka kuluka koyeba bandi bazolo ndo partout lelo bazolo na ba chaîne ba télévision belé pe na nzela ya YouTube na bandi bazali bandi mboka ba programme ezali ndenge nini. Bon programme eyali boye na olbaka en bref biso to bango ma grand frère na SMK. Peut-être SMK, peut-être la monnaie mounio soit yebi ango na Gombe. Bon, d'entre-temps, les salagines boye ministre Landi Edingwe ti na ndaku na ye. Ela ka quartier ni nona. Na quartier Singa. Ba sololi ministre ba sololi Edingwe. Ministre a memie na ACJ. Il mettait hein. La première. Voilà. À cause de l'hôpital, Abimi a zongi lisusu. Pour la deuxième fois, Batali Boye, non. Oh, malade a zobela ko Boye, c'est compliqué. Faut mettre me mettre au Maroc. Malade on a grossesse au Maroc. Le gouvernement peut salir tout. Bazoué bakene Maroc. Comme au Maroc. Pour chaque jour na la kina ko sololana moi si défunt grand frère Edingwe chaque jour chaque matin mais balaki salle mokote kuna na Maroc garde malade à la gâté Edingwe alaki na 6e étage moi c'est alaki na 4e étage quand son l'air il y a visite de coquilles 12 heures, soko ekoki wana mwasi amati akotala ye
C'était le mercredi, hein? Le mercredi. Le lundi matin, Naleki, et pas il y a pauvre frère, grand frère. Nakutana Leki, moi aussi, il y a grand frère. Après, c'est un téléphone. Tout cela, moi aussi, il y a grand frère Edingo. Ndeni Nkuna. Oh, c'est comme moi bien. Banaboke, est-ce que moi, changement yali par rapport. Ah oui, pour le moment, en tout cas, moi, changement yali. Écoute, à combien qu'on me confongola moi misu? Pas non, fongola misu te. On me confongola moi misu. À combien qu'on me kolia? Sauf que bengiye, à ce moment moi c'est mais perte la mémoire de yanae. Ah bon, ça va. Et puis ça n'a pas moi courage. Non, le lundi on a une 21h, on a écouté la téléphone est comme qui non bat. 6h du matin, on a grand frère a couffé. Bon, actuellement, ce que tu as là, le programme n'a pas toujours le gouvernement. La famille biologie a dit toujours c'est le gouvernement. Il y a même qui est dans le Maroc, toujours c'est là. Il y a éviter. On n'a aucun mot à dire pour faire déplacer grand frère dans le Maroc. Toujours c'est le gouvernement pour toujours suite pas le gouvernement. Merci papa Albert Degot pour la ligne lobby. Bon, et donc pèse à la qui muto aventure tela katambo cause ali muto sali histoire muna marqué Congo na ba kambebele ndenge. Tokyo lobby que azala kuna na maman. Bon ko message et pas à maman la famille botala bango kuna. Est-ce que la libre est-ce que ndako na solo là. Mais le aussi réellement bato iba ko rejoindre est-ce que matanga ezali ba ko information et si kani réellement population yukoya tout ba autorité ba yukoya pour avoir information à rapport au tel programme. Bien. Nakanisi Bisso, famille biologie et dingue. Oh, même les grands frères là qui. Et la Moissina Koufi. Et la Moana. Et la Coco. Comment on les a? Nanunga. Donc il y a résidence familiale. Voilà. Matanga nyonso et les kaka awa. Donc, yéme on peut le la Koufi. Même Bemene, yé. Tu vas faire kaka awa. Tu vas kaka, tu as un déplacement ta mokete. Awa kaka nanunga boye na famille. Donc koloba c'est que tout matin ezalika esika moko bien za batu sozo sangala kuna ngam dans le sika na lopango la été to batu tout basiri ba kaka le siko parce que message de koko pesa réellement parce que c'est comme si batu sozo kendaka kuna batu sozo côté to zoye baté population to ba kolanda bine sika ni batu ko vanda. En bref to loba boye matanga na quartier Nunga. Quelle adresse 64 bar A commune Matete matanga eli na parcelle familiale. Et non chez Edingwela kuna pe il y a ma place penza pe enfin il y a critique te mende place ya muke espace ya muke puis côté na pe kurune makasi na bambula o na ba mais moi écoute moi le béa na bambulo moi le béalité donc on a besoin à rendre biso hommage à un quartier à Nunga na Matete 64 bar A. Voilà, à tous à Anunga 64 bar A, c'est la famille ya Edingwe Motolangenge o amaka histoire munene ya cache ya République démocratique du Congo mingba ibi histoire na peut-être bana ba botem le bozura boyoka ya Edingwe mais bon na moi séquence muke élément to tshilebino ba cache abuna na tanga ba litanda jaguar na tanga ba puma na tanga ba zefi na tanga ya ba cache ndenge na ndenge bon na moi séquence muke et toujours juste après pour continuer émission na biso. Il y a moyen de les arrêter. Il faut qu'il y ait Ezala. Malabi, je salue la présence aussi de Sa Majesté Zombie. Sans qu'il y ait Ezalité, il y a moyen de communauté. Congo Ezali uni, de Botikala, Bemoko.
Motoko Kabola Congo, Abote Minani. Bilengi Oyo Tobosala Mokala. Tel public Nengaye les lois. Basomi Selibino Bilongo Likolo ya Mesa. Oh, Balobi Fiatantofe. Lelo Eza Lelo. Oh, Eza Bilengi. Wana Zali Mole à catch congolais. Kinshasa, les Alakande Boye. Kinshasa, Yangoye. Merci beaucoup de retour sur ce plateau exceptionnel. Autour de Makamouya, Edingwe, Moto Nangenge, Ozasuni Labo Moïté, Atikibiso à partir à Maroc, Tozali, on a papa Albert de Gaulle, Ozali, le qui n'a eu à l'Indien, Sima, vraiment, il y a quelqu'un qui libéré, le reste de moi, ma solo mouké, et toi, avant que tout tapé, bande comme sous. Papa Albert, nous sommes aussi les Sanayo. Tala, Bakonziamboka, parce que Moutou, a outra de mon alibota naï. Ata comme star mouné na Moki Mobimba. Comme président de la République, d'abord au programme l'État Alukaka a sangisi on a libota naï. Bino libota. Le coup là y a Edingo Asla bon moïté. Ni ne besoin de l'État en rapport au tel programme y a obsèque naï. Bon, biso tout justement merci mina motuno tuningai. Biso libota tulingi gouvernement ezwa Kore Edingwe yanango awa makampele ka bien makelele la timo boulot ya lité mais tout ça on remercie ndi mingi pe gouvernement sous papa Félix Tshisekedi tout ça on remercie mingi pour il y a vraiment histoire pour les Africains. Mais oui histoire oui tout ça on remercie mingi pour longola vedette muné ko Edingwe Namboko paya baleka moi mingi mais basala yango te. Mais le seul président que je félicite, Félix Antoine Tshisekedi a longoli a picolier na corne ba Kennedy Maroc. En tout cas bravo moi de ma part. Bravo mon nene pour na étant responsable de la famille actuellement. Voilà, vraiment bravo ma casse. Mais batika biso boyete bo monika kandenge makambo yali to sera bino gouvernement bo rendre biso visite. Et puis, pour comprendre kaka pour passer en mboka. Moi question moi on habite soki au généraux. Il y a Edingwe Motolangenge, Atiki Libota, Bana, Baliboni à peu près. Ah bah belé. Bah belé. Mais j'espère que la carte à Libota Bolingo Bomoko Bosanga les ali. Et ali ba ser kutu bangona kuna. Et ali bazole la kutu makasi ko la Akebo biso to perdre, on a perdu un grand élément la carte famille, la carte libota to perdre penza. Mais la libota na ya sport, ya catch. Est-ce que ba catcher mais baza toujours assister bino ko visiter bino en rapport avec kameko limla ngonga oyo. Mais ouais, bazo ya na mutu ko to lala na ba misusu boy. To lala na ba misusu, lobe ko la premier jour, ba ki me ya moi mingi te mais lelonde vraiment, inondé. Merci beaucoup. Le inondé. Mais ça, message Moko, Bandoko, soit parti partout. Mais quand tu as mis la banga koya awake, matete mo boule zalaka, le collègue Elinga a coufilé le, ba kacher, ba désordre, ba couleur, ba coûter mo boule kozala. Message de ko rassurer population, ba zala besoin ba ko assister bino ba obsèque to bala la bino. Ngai étant que petit frère Edingwe, Mutulangenge propre, nazolo baboya, boya mongo anunga na katikati wana balabala wana sécurité et ali bien assurée et puis après quand on a kuluna la gate na tselwa mona kuluna te na nunga mongo na biloko na paye la ngwa wate biloko ne la gate boya ebele boya. Ok, merci papa Albert de Gaulle, tous appelés mais sangoto tam tamikoto sur la famille Moussou, merci beaucoup. D'accord, merci. Il va souke zali. Merci. Il va souke yali kaka boye, Edingwe akufi na âge ya 73 ans. Hein, alaki nanu mais maladie ndé, ça a été mes mémoires rapides. Je vous remercie. Voilà. Tout ça continue toujours dans Libota ya Edingwe Motolangenge wa maka histoire muneli ya catch la République démocratique du Congo le la bon moïté pasi pe ba etondi sami pe ba congolais surtout partout na ba bazali bande ya mboka na ba bazali baza ko la toujours ya Edingwe Motolangenge parce que catch est vraiment orphelin. Tout ko tika boité c'est tout tambwisama
tokota la kata libota na to ba comment est-ce que ba obstacle ezali ko s'organiser pour monuto ayeba ndeko to mbote bombote iska ozali mbote papa to yeba ozali na kati ya libota ya Edingo moto ngenge poto kutio awa nazali mwana ye mwana lekine ya papa de Gaulle aza mwana liboso na bango yene mutabo ko linga papa kulutu voilà papa kulutu le za suna bomo ite tango kaki sangwala sala ki bino boni bon to mona ile ngola zamba eziki donc mboka mobimba eziki parce que yo moko oyebi qualité na ye ndenge ezali tala muta bandi kachi banda 72 biso kuno to botami te lelo 3 ans ti aye ko kufa na asali 2025 ya pour la Congo asali pe l'époque ya Zaïre donc aza lokola leader moko to zangi na non lokola ku tutaza vraiment leader moko zangi aza leader ya mboka RDC baobaya RDC et puis azali leader baobaya bana matete donc combat ONU britannique et dindi parce que ba jeune nyo surtout ba sportif nyo surtout ata bazali mais leader abange zalaki ye po bazala so problème il faut ba benga ye mkonji nyo so ye na kati ya inima il faut benga ka Edingwe mais lelo to to zangi ye est-ce que vraiment ceux qui boite pasuki na mai batu nyo surtout ba cholaka le biso to moni ke to choli donc to ça bien été mais to so senga ka na gouvernement to senga la ministère o ba ko soutenir libota o ya Edingwe moto na ngenge o atiki biso lelo ba boaka bango te ba soutenir bango parce que Edingwe atiki bana atiki pe ba koko soki bosungi libota wana te ekozala mwa pasi parce que asaleli pe Kongo makasi mais na remercier ka ministre o ba tie sikoyo na monique aza mutu mo azor a réfléchir makasi parce que c'est la première ministre na RDC o vraiment a supporter pour vieux abeli makasi car à l'époque nende a révoqué vieux Timba Rock il y a la poste de vieux aya asala jibila vieux pour le kumunaye et que ni makasi lisusu mais nzambe mo kazi molimo na ye tozo senga kaka na nzambe sika bakotia ye nzambe ya molimo na kimia mais to sengi na tous les mutu nyoso tu akoya alanda mutu oya ko konta o tengala ndeko Edingwe te référence Edingwe zena nunga 64A il faut akutana na famille ya Edingwe mususu akoya boy pona lokoso toyebi lelo na RDC mutu mususu akoya kaka bima za famille ma famille te po luka kaka ya mususu toyebi ndenge eleka la matanga même yo moko son excellence journaliste toyebi makamele kaka donc mutu nyoso na posa akutana na famille ya Edingwe baluka de Gaulle baluka papa le grand mususu azana donc yende mutu azali ko simba sikoyo matanga organisation matanga kukuta mutu mona babala te yaka awa na kunda na anunga 64A anunga 64A na commune ya Matete anunga 64A commune ya Matete oluka Albert de Gaulle da okuta batante ezali awa bakoyambo avec impact na idéologie pe okozwa sango na ndinga malamu to continuer to zabande ko supe pour to tambusa message na ndinga malamu voilà tozo continuer toujours à la kati ya libota ya Edingwe moto ngenge bo moli vraiment toza na kati ya famille est-ce que libota ezali est-ce que ba bazoli la matanga to yiko tikolongwa aje sans que to solana libota na to yaki poto kuta libota to solana bango total sabino na nzela bitando yiki be bazo na ba télévision partout na kati ya République démocratique du Congo pe na Kinshasa particulièrement bozwa pasi sango obandeko ya famille bazana ngo pe ba bazo na so ba YouTube ba poto partout bon découvrir que tu as libota na ye maman mbote papa na sepeli na koya na bino na remercier bino mingi kabozala esali biso pasi na motema d'abord ozana ni maman nazali mwasi ya leki ya Edingwe wala ndi Edingwe na sima mukongo na ye na sepeli mingi vedi apesi biso pasi azalaki moko azalaki kati na libota azalaki papa azalaki mama mais atiki biso na sengi na gouvernement batika biso te na oyo champion sali na Congo RDC basunga biso matanga Edingwe ezali kaka awa na nunga 64A eza epai moko te ezala o kacher ezala o mutu mususu o bona bonga famille Edingwe o bona boyeloko te so lingo luka famille Edingwe yaka na nunga 64A okokuta libota mobimba ya Edingwe bana batataleki batata kulutu libota mobimba ezali awa ezate bakene na singa kuna ezane sika yo kusala matanga kuna te Edingwe
azalaka so azwi problème na ye libala na ye mariage na ye mwasi akufi o problème awa na nunga awa esika ya botami esika ya koleli tolingi te ke o ekei boye biso tozosanganaka awa mais gouvernement bayoka libota oyo mawa basunga libota oyo batika bango te batika biso te bazala na biso elongo basoutenir libota oyo mais nasengika merci nazokoka koloba te. Voilà, beaucoup pour le maman petit message n'a pas si là que le motema là où tu as ngalo bateau ça dit que tu peux le bisaï donc matin que toujours observé na Anunga 64A à la commune à Matete so boy a beaucoup de papa Albert de Gaulle au lingo motonga tika libele yende vraiment moto aza le col azali papa Albert mtasima comme ce toi eza papa Albert coupé kambaka leki ya edingwe wala ndesima mukongo azape na ndeko na ya mubali mwana ya mama leki mama kulutu na bango azali pe abaza bango mibale ezaka bango mibale moto mosusu te na bandeko na ya basi bango na sima nzinga mwana ntuka na bango ye wana pe azana moya koloba. OK, merci maman. Bon, toujours continuer toujours papi mwana nsuka Monda Ekolo magazine d'actualité, celle magazine même rabino ba actualité aux réel aux seulement à la carte République démocratique du Congo. Besoin d'action partout dans la chaîne de la télévision et belé à la carte ville province Kinshasa, topé dans la province et puis même sous la Libanais en Boka, besoin d'action à travers YouTube la biso Monda Ekolo officiel. Nous allons à la carte Libota ya edingwe motrangenge de manière que tu peux savoir information moko sur et à temps réel na o ezali ko seulement pona ba préparatif ya ba obsèque ya edingwe motrangenge. Ah si vous allez bosser maman mbote maman. Mbote papa. Est-ce que vous avez la caméra on se présenter vous allez vraiment dans le carte Libota. Bon, ngana azali kati na libota moko ya mwana nsuka bedingwe. Kombo na nga mama vala. Bon, biso tolela kaya ya ana parcelle ya tata na mama na quartier Anunga numéro 64 ana commune Matete. Ya mwana za ko senga na bakonzi ya mboka. Famille Mombatoza ana commune Matete na quartier Anunga 64A. En tout cas ba rejoindre biso, batika biso te ba soutenir biso. Lokola ye di azalaki mutu kati na batu batika biso te basunga biso na mwamba moyen financier en tout cas batika biso te. Merci. Bolali mama vala. Bolali mama vala mwana suka ya elingwe motangengene apesi message na mais tout le monde question mama. Tango kaki sango ya liwa ya champion. To bengi champion de la République démocratique du Congo. Tant que champion d'Isaïe, champion de la République démocratique du Congo, quand il y a un peu tant que sangwali wana na pasi wana maman. Bon vous se sentir actuellement. En tout cas, to bungsi penza, to père de penza baoba ya famille molobe na biso. En tout cas, to kokate, to za penza ya kozoka ya mitema pona baoba kei. En tout cas, nga penza na soko kolobate. Na soko kolobate, na soko kolobate. Baoba penza kei, baoba kei. Pasi na motema ngolo munene baoba kei to père de penza vrai mutu ya na biso malgré que maramba sport wana zaki na ring mais na famille ando so biso bien ba conseiller bien donc azaki na biso à bon terme en tout cas to le ya na biso to perdre wana baoba malgré que ma ring en tout cas na libota soka ye ando so kombaleki ba conseiller bien maloba ya bien. Nous sommes bien, mais tu perds. Voilà. On a tout le monde question, mon copain, on a soulevé mille cambouis, ring. Vous avez moi si, bon, c'est pourtant waka. Il y a Edingo Moutangemi, Bakazari, Moutaba, Mystique, Moutabaka, tout le monde a besoin de ça partout. Est-ce que le reste de la Moutako, ça m'a quitté la carte, il y a famille, à rapport à l'hôtel, il y a fait fétiche. Bon, Bazana Bango et moi, n'est pas Zali, Vipère pas Zali. Bon, non, le bandeni. Ceux qui m'ont quoi koufi. Atana mwana atana noko bakozanga te bazali. Nino to vandi aza moto ko kolobane to kutana ye moto sulane o bien ko zakile le mokitania eli na o telo ko ba fetiche wana ya ba ring ya catch. Bon na minute so bazana nous te po baza éparpillé na minute so bazala ki bazakaka bakoya so boye bomona bango. Voilà. Nangi tala ko caméra wana tala ba catcher ni surtout la République démocratique du Congo. Babi maman dia sanga libota. Tala ba cacher la République démocratique du Congo. Tala famille sport mobimba. Message que vous lancez là, on a les camas actuellement.
Bon, na likama ya sécurité bakimi sa population pour mingi babi kuna kwa kachela kufeta kama bobulu babeta kabatu ba dazo ko salema yo pesa message ya pe euro sala ke ba kachela ba mba population ko assister bido na isika oyo. Bon, eloko na oyebisa na ba kachela bebi ke champion du Congo du monde azaki premier kachela afongolisi bakach libanda bakomba bakach yango na kosenga na baninga ya viedi na baleki ya viedi na baleki ya viedi en tout cas batinda sécurité tolela muninga na bakoko na ya kachi bazali baya basala sécurité tolela ebembe ya monument na biso edingwe champion moto na ngenge na kimia ti mokolo kino kore koya ti lelo ke kotika na mboka bawei en tout cas tosengi kimia po champion asaki muta ordre azaki tata na bana azaki ya baleki azaki noko ya bana en tout cas tokosenga penza kimia ezala bakachak baya balela ndeko na bango balela papa na bango balela grand frère na bango balela noko na bango balela koko na bango na kimia. Merci beaucoup. Moi question sur kapoto kabana yo moi tozi moi question papa to abio edingo azaki lokola azaki muta ba mystique belé mais ba biso ba ko libota ba décider abi alobaka ke soki azakufi faut pas que kunde na mboka to ebité. Est-ce que zaka nunga bato bien des message oya tikaka na bomo ina te ba kunde na mboka te ya zali mwana ya Congo tato ya bote ya kundama na mboka te mama abota ma ya kundama na mboka te beke kundama na mboka akokunda makaka na mabele na place ya bota makapo ya bota maka na mboka te. Voilà. Message à Souka pour tout kabwana bino parce que petit message obike matanga zali kaka observer la esika moko na Anunga 64A na commune ya Matete boye bokuta le V de Gaulle azali wana pe bokuta bande koné ya bastille na biba tout bazali esika donc kokeni epai mususu te Anunga 64A de esika matanga babutu ezali ko sala akata commune ya Matete. Message à Souka pour na mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe na ministre ya sport ozo na biso o asalaki makasi pour de manière que akeli ko soins médicaux kuna kata Maroc. Bon, na félicité nanu bakonzi ya mboka na biso ministre sport pe na papa Félix Tshisekedi na o basala ki pona ya na biso en tout cas merci beaucoup. Ya azwaki baswe na basem ka na hôpital belé mais lokwa balinga ke mingi bayebi ki asande ko na bango batika ki ete batindi na Maroc. Mais malgré que pour faire ça pour la moutounioso, to kono belé en tout cas la personne va konza mboka merci. Félix Tshisekedi koti kabisote. Ministre des Sports koti kabisote. Ndenge bolinga ki ya na maladi, pe boti kabisote na ndenga kufi, sunga biso papa, sunga biso champion. Famille baza toujours reconnaissante na bolingo au gouvernement la kisa ya ko assister ya elingwe moto ngenge kolongole awa pe komemaye na ba mboka ba papo akeli ko ba soins médicaux pe baza ko reconnaître que liwa ezapwa monu surtout basenyi kaka ko sunga bango seule adresse ko permettre ko sunga bango zali gauche à droite té Anunga 64A na commune ya Matete soko oye awa okutana na libotele mobimba to continuer tout ce réaction pe bandeko ya quartier zinga ba bisa biso ba souvenir bazali ko bomba ya mwana mboka elingwe moto na ngenge tango ya elingwe moto ngenge za ko leka fanfare zolo babike pararara na kanisi bamona moni seriwana ba zefita otao na kanisi ba puma noir na kanisi litanda jaguar na kanisi ba grand quartier ole ba kendaka se ba seriba seke accident na mai ndombe mingi babota mite ngonga wana mingi bobota mite babolo ka botuna histoire ya elingwe moto ngenge bo comprendre que mutasala catch lelo oyo koma na niveau obozo ba catch ezaka ya elingwe mingi bakende batika na bomoi asali ya rokamwa asaba kama minene futo le la na bolingo na bomoko to tambusi biko to taper bandeko bazali zinga ana Anunga 64 est-ce que matanga lito to ba réaction na bango ba bisa so ba souvenir bazali ko bomba to bazali ngo katila ya elingo moto ngende ko mbote chef na sepeli trop na idée na bino pe na histoire ya mboka na biso a Congo passe na motema ponga komona nga die merci ya ndaku na komona nga roi bunia wana pena tata pena mutapesa nga na tekololo koko na masolo ya kom ya kachi ya tata abiso oakeye tuzaka na susi na motema ko matadi ya baringi pona obunda bakomba déjà na matadi ya baringi na bunda na matadi na bundi mingi na matadi akotsa pe mwa biloko nga misiki peza na nzoto
wana na kobo yango te Boto tobi keza ngonga ya pasi mais tobi ke misala pe ya Edingwe ala pe mutoke na kashi ya Congo na mystique ya kashi ya Congo za maboko ya Edingwe pe ba mekela ba kashi na ndenge mutaganya za te champion des champions to kolinga peut-être que héritage wana ya biso ya bokoko na biso keleka ka boye ebunga boye donc fait ça bato ba ko remplacer ba tikali pe yango vraiment ko représenter valablement na yango ndeko tala caméra wana ba souvenir ni ya malamu ozanango ya Edingwe Motangenge na makasolo talikati ba souvenir na ye ya malamu tata azalaki bon na bato nyonso ane kotika pe bato te babiso abi azalaki kanda alaki même kanda na kashi kanda même tina banda kutina quartier wana baza mitema mabe oyo alobi bongo amutema mabe tata asalaki bato mpe asalaka bato maki akei ngai eloko mo aloba na ngai koko monde na okende mokolo na kosala te bokoregrete ngai natuni ye tata olobi boye mpo ya nini abiso na bibongo bolamu na ngai nasalaka bato mosumu balinga yango eza te na bitata bachangeaka tata te leboko epesaka yango pesaka nini ezongisaka bakata yango pe te so tobi tokata yango seka biso nyonso tosaya nini tokweye siko tata lelo yakeye bolamu na ye atiki biso na de maboko atikeli biso yango na makambo atikeli biso tokontinue jusqu'à la loupe. Voilà, tu écoutes ce qu'on a papa, tu écoutes papa, Mbote d'abord papa. Mbote, nous journaliste. Quand la caméra s'est présentée, le message aux Alango en rapport à la journée à passer aux Alango ya liwa ya Edingwe Motangenge. En tout cas, nous chef de la localité à Nunga. Bisoba na Nunga, toujours le laye makasi mingi. D'ailleurs, toujours ça l'organisation moko de manière que ezalake Anunga a représenté sur tous les faces. Yangona Edingwe azali mutu tokoli na yawa. Depuis 57 tozana yawa na Nunga. Ngayo pe na bundaka na Edingwe wana na terrain ya missionnaire. Ya konti ya kachikaka. Tena konti kaka ya bomwana. No mobulu azali na wana bomwana. To bundaka na ye. Na lero wana nana kuma ikachete. Mais tokolela ye penza en tant que mwana Nunga. Voilà, donc nous avons dit que nous avons dit atangi na ye ti le comportement ya Edingwe Motangenge atakola so bon moité to lingi teza ka so mutakufi balbaka za bala muté comportement na ye mutukoli na ye zaki vraiment ndenge nini te Edingwe pona ye ezalite ko pa mutakufi mais tozala ene bien penza ye azali na matata na mutute obi même na la comme vedette soka monuka na nzela bena ndenge nini uza wapi amemanga na voiture mbala soko boni soko tokutanga na nzela fo amema yo alane bien bon message à suka ko pesa ni na rapport na journal problème ko lebiso lelo la kati ya République moitié du Congo parce que Edingwe aza monima azaka ya famille te maza ya Congo mobimba nazali ko sensibiliser bana ya Nunga nyos de partout na monde o baza na poto wapi biso tuto za la bomoko poto le la Edingwe malamu tozolinga penza liwa Edingwe elekana na ndenge moko ya malamu. Merci papa. Ok, tokozonga ce soir. Yaya. Voilà ndeko, tala caméra s'est présenté aux alliés dans les kati na esika otokoti bino. Bonjour tout d'abord. Nga komona nga bilanga makofi. Naza moko na kati ya matete, bana penda ya matete nde biso. Voilà, comment aller au la kati ya matete di kama muni les biso d'abord la kati ya matete particulièrement pe na Congo mobimba kozanga ya Edingwe Motangenge. Yo bilanga makofi mwana ya matete o avali zinga na yemoko champion. Pasi wana. Message ni nini kozala nango? Pasi na nga ezaka kaka na Congo tombe. Tokozwa kachelo ko Edingwe te. Na ndimi te pe na monani te. Na monani te. Ata ndenge balobi ki apesa nani siboliti ceinture. Apesa siboliti ceinture te. Ceinture ti lelo ya champion zaka na maboko ya champion. Apesa mutu ceinture te. Donc niveau ya ba combat oya Edingwe abunda niveau ba action ça jusque là pour na yo au mona ta mutu mona komi karaté. Te azate pe na ndimi te ke ako Edingwe akobota malisusu na ndimi te. To remplacer ko goya na ndimi te. Na o nga na yebi ya Edi Motangenge. Message ni kozala nango.
message na ngai ezaka ke non Congo tosimbana toza na dei eza ya matete kaka te eza dei ya biso ba congolais nyonso partout zali il faut tielo kwa na mutema no ke non tobungisi moko ya baoba kwei tozoluka remplaçati mama tala caméra ko se présenter comme on peut aller dans les quatre na libota ya Edingo Motulangenge. Bon nga nazali Edingo anaza mwana biso. Côté bo papa to côté bo maman. Côté bo papa. Donc vous allez tata mwasi na ye. Te naza tata mwasi na te nazali mama leki na ye. Mama leki na ye. Nazali mama leki na ye. Comment on maman? Comment nanga mama mpia. Tu veux poser ces condoléances de ton père de Baoba vraiment à Kachakei. Alors, Koyoka Sango ya passé Zibi Soli la mokolo maman. Message ne dit que ça la langue pas bande quoi dans biso partout de tout tabino. Le bikakate. Edingo azali moto mobimba, moto monene yebani. Lokola yebani en tout cas tala ndenge to vandi basunga biso. Tozali na moto moko ka to tikale na libota kaka yewana. Kake dingo la pesi toza na pasi ndenge to vandi atoza kimia te papa. Mete meza kutungisa mama kasi pona mwana wana. Po mwana na simba libota kota bo mama kota bo tata ya bana ko kabwana te. Ya bana ko kabwana te. Kota bo mama kota bo tata baleki nyoso to sangisi baleki na kota bo mama kota bo tata. Famille mobimba to bando tala kake dingo. Lokola yake bo eza pasi na kata mtema na biso to sokoka te. Parce que depuis Bozu Sangwana ata moko ya bakonzi ya mboka bayiko kwa système no déjà. Moni moko na to moni bango te. Ata moko na te ata moko na te. Mais bon za motema pio toyebi ke bakonzi ya mboka oyo ba salaki ba effort pour batinda ke aux médicaux na Maroc ba vous toujours proche na bino pour de manière que solution malame mona. Na sepel pe bon ko yo kande mona za malamu papa. Lokola yo lo bibongo eza kamala. Pasala ndenge bat pasala. Namona matanga msusu boy bayaka na biloko na banini ko ya kosunga namona ata mutu moko te ta mutu moko na bayete muteme za pio loka basango bimaki lobi to ebeke gouvernement zo bonga mako komela bino. Merci mama merci ya kabeto kama lobano mama bote papa to moni akata liboto za jani mama nazali leke Edingwe leke ya Edingwe na komona ni pole. OK tala caméra la mama sango za sango dia passer mon so to ayebi message no ko zala ngo pona bayebi ke to perdre na Congo lelo o baoba ya catch. Michel Morote. Batema volume ke. Michel Morote. Taka ba konzi mboka. Batala ba konzi mboka okoyebisa bango nini? Pona koyebisa bango pona liwa ya biso. Po siko na koyebisa bango nini? Bango bamuneke muntu akena kufa. Siko to koyebisa bango nini? Edingo akufi siko to koyebisa bango nini? Quand on a dit les bovins de la libota, les gens sont bon moitié, vous sentir n'engagez. Vous sentir ma béca. Azaki mon co azaki kata libota muta mutu yake pesa rapasi. Pasi ya. Zamba sunga bino, to bi que l'état aussi capable bino te l'état ko ya ko assister bino de manière qui ne se les kana kimia. Na matanga zalika que si vous avez biskami balete. Awaka. Awaka. Na Anunga. Anunga 64A. OK, zamba pambola bino. OK. Bon, c'est que pas ces alliés maman ko kolobate ha. Bande ko na biso o bayebaka ya Edingo Motulangenge. Bayebazala kata libanda mboka to pe kati na mboka na gouvernement lokola. Pour certainement tout ba ko visiter bande ko pour permettre que na Anunga 64A. Anunga 64A adresse c'est moko pour permettre que bande ko baza des mise de fisc espoir que ba obsèque ko le kala malamu. Jusque là bazala nous la confusion bazo ebate nini sengeli esalema. Mbote papa. Tokutu ayo zali nani? Nazali mwana Kasedingwe. Tali pena géant vraiment to ebite ya idi atikelo biloko ngo ka zara lango ya kachi bosala kachi to ndenge ni. Te atikeli ngai te mais tango azala ana kinya wa ki maladi ngande mna banda ko simba e. Epesi ngai mawa mingi abanda ko sunga nga makasi. Ndenga kufi nazomona solo osala te bakonza mboka baluka solution mpona biso famille na ye toza na Nunga 64A na commune ya Matete quartier Nunga 64A gouvernement esunga biso kaka
esunga biso bana kasi na ye na baleki na tiki. Voilà. Vous avez senti vraiment que les bottes à la passe, la passe là, Kolo Bandeko, vous senti. Donc il y a Edi Azara vraiment baoba quand il y a catch il y a Congoté, à la république sous lui conzi à famille. Et là le quoi ça sur la bonne moïté, boy ba que famille paye il y a champion, et puis baisse makasi. Donc c'est la Bandeko boy que vous avez la possibilité. Même la carte de centre de formation là-bas, entreprise partout. Tout ce qui a comme moi Edi et les canabotés, mais tout peut-être pas souvenir quand il y a des bottes naï, tout le monde n'a pas souvenir. Qu'on peut ça va me souhaiter un ça là, parce que bah occupation et qu'on permette que l'obipé. Bah que oui tout ça mais ça là oh tout ça tant l'état tant entreprise publique tant entreprise privée elle est grâce à champion tant azara na bon monde à ce que soit relation oh le basu kandeko bon na pesi mbote na président Fachi asunga biso tozangi mutu munene na kati ya RDC azalo rwanze tabaoba bakata yango te noko na ngai dingwe akufi toza posa gouvernement asunga biso bana kasi na ye na bandeko na ye. Merci président Fachi. Matanga za sena adresse moko anunga 64A à la commune Matete esika bekoya okuzwa ba information surtout na o etali ya elingwe moto na ngenge. Merci mon mboka Wilfried Samba. Bah, bonjour mon mboka le colonel Aurel na Kanlu Fungula to ebiki tosa obika musala kitoko. A tozali vraiment na kati anunga bolandi ba réaction ya petit frère ya Elingwe Motolangenge ya libota na mobimba ya bananka sibunotu apesi balobike matanga ezali bisika mibalete matanga ezali kasela esika moko na anunga 64A na commune ya Matete esika api moto nyo surtout o alingi akabola mawana bango akoya kaka ana anunga 64 bana Matete bazali vraiment mobiliser surtout bana anunga balobike likambo o etali sécurité kuna kutu lala na opoge ba bébé do yeba ke okuta sécurité za makasi à part la police bana Matete bana anunga babike bango mo bakosala ba premier agent de sécurité de manière que bato bakouta partout na kata mokili ba awa ba passer ba moment moko ya kimia longo na bango bakabola mawana kimia muto ko bungse loko na été muto ko menacer azalité muto ko zokalité mais bakokabola mawa ya champion na ndenge ya kimia biso bonde école to la sibino réalité bon moni ya Edi asala ba histoire ndenge na ndenge asuki be bato ya ndenge na ndenge kata mokili oyo azaki parent le quoi va parler surtout pas qui yaya le quoi va yaya surtout pas qui mwana le quoi la balle surtout on va aller au la catch ya ngota bala be la vie na ye est-ce que bala vivre la bande comme susu les sika bande ko azala vraiment parents aux la kisabango pe ne les sika batable la kimia ne les sika batbe ba baba nzambe ne les sika baba appelle l'état donc il sengena munotu oyebi ya Edingwe oyo réellement que asepela la misala Edi oyo réellement que alokaka esengote Edi azaki na bon moi oyo pe ayebi ke a bénéficier ka et pas ya Edi et Motolangenge yaka na anunga 64A o assister bango atakola la pamba atakomona bango ezala sidi moko ya malamu gouvernement congolais na ngambo na yo lokola pe ozoki likanisa okumba ya Edi na bon moi accusation médicaux famille bazali reconnaissante et pas na bino en tout cas kotika bango te moment yango yo bazolala bazangi mwa loso bazangi mwa secret bazangi mwa miliki et c'est que consister bango po ba passer ba moment ngo na ndenge ya kimia pe na esengo programme ba obsèque boko salango elongo na bango je crois que famille bango bazali vraiment ouverte ya koyamba vraiment gouvernement congolais po bo kabola mawana bango bo pesa programme ko ko permettre que congolais tout en général ba étranger o ba yebi ya Edi ba assister na ba obsèque na ndenge moko ya kimia mbonda école magazine d'actualité beaucoup de gens s'abonner massivement à la chaîne YouTube de Monde École officielle. Mais dans la chaîne de la télévision, la haute état de sport publicitaire la bino, vous pouvez avoir confiance et fidélité, tout ça toujours prêt à conserver bino avec Esengo Nyoso. Tout le prochainement, si ma caméra, Misala Kitoko, Wilfried Samba, Pena Molamboka, Christian Boucheke, sans oublier l'ingénieur écrit de Mateta, Mote merci la commandant Aurel Tosa Obika, Kounia na Kalu Fungule, vous savez Christian Boucheke. On est ensemble. Bana Anunga, Bomoko, Bolingo, en tout cas, pour soutenir l'obsèque ya Elingwe Eleka, Madame Peba na poto. Bokanisa bango bobenga bango po bolinga pe ya Elingwe Motolangenge, nyoso Eleka na kimia. On se retrouve prochainement dans notre numéro pour continuer de causer sous apo, bozo ba réalité. Bye.